Bando bayo zaka décime. Aba yo zaka décime. Ozaka moko moi si un mobile. Et après les balles na bella qui a bajete. Ba o wana pe bakana yeta msoke ozala bango nde ba obala ma. Batika epete ba o batika ki na kimia batika ki ba o pe batika ete ba banda soka za ndoki azoke ndoloka pe kana kombo nanga ozalaka makangu nanga c'est le passé osana bosana bana mambo kala. Pourquoi je suis la princesse? Yo ne zalaka nini vraiment? Olinga kombo princesse point. Non oh. Otakira mamundeni. Olinga kombo princesse. Otakira mamundeni. Na epselo mo biso ba artiste nde to araboé. To kabona na basi na pasi. Comment ko saote? To kabona na basi na pasi. Boko boya na lelo lobi bozonga. Pour buka na te na ba jeune na biso ebele baza ba kifwendende. Ba décime na auto moi mobile. Voilà liongolo pesi ata mama wana mbote. Atali ope boabi fali maswako. Tu pensais quoi? Non reconnaître yote. C'est la première fois que première dame tchanga moi ma bibi na nzoto. Au moment na pesi tellement mabe. Mutu moko pe ako avancer yo kaka po a détruire à travers moi si. Dire chose mbongo la ke nango ake ko balela moi si mususu moi sona tomboki. Pourquoi vous les artistes comédiens soko bali ba makambo yaka? Ba finga abiso. Bato abakisi bandumba ndetinga est-ce que bat bandima nga na bal. Elwa liboso na regrettera divorce à papa na maman. Nga za trop vitesse, nga pina za trop vitesse. Yo yebi teke baloba ke nga muta bagua. Oyebi teke baba ngam na ngiringiri panzana na internet. Nani promoteur maswaku nakenda tourner na sisi au tourner boye na zupe 5000 3000 na tena poche o imaginer au bomi journée mobimba papa bengani pona momi na ye o mo revana ndako mobo ya mabayo banomela diamba oyo kana te na vie na yo na loba boye pona fortifier bandeko mususu o ba olexa beta po siko baebi point noir ezamboka kisi yango yana lobi baebi ezamboka ya basirene baba pena pasi yo simbaki est-ce que to ba mona ngana kenda kuna ba bien ke sa nini ake renouveler. Oui allô madame bonjour. Oui madame mais c'est quoi vous ratez ezaka na bondal siki avenue Pati numéro 325. Non, je suis pas au raté juste dans la pharmacie wana. Ah au moins la paix pas nous na besoin de polo ala l'essentiel. Et ça vraiment c'est pas bon. Ah, ça merci beaucoup. Naipa na yo. Mon santo yo. Onisanga loboko na yo. Zabalolo yo. Azosa. Vraiment adresse dans la manque. L'essentiel pour la nuance. Tout dans la spaghetti, tout dans la loso, tout dans la pantex, tout dans la jus, tout dans la sol. Donc il y a dengue à Paris, Belgique, London. Moi on a pour tout nuance à Anaki. Vous appelez le numéro de la téléphone 097 83 43 746. Yes, encore. Vraiment. Cliente, satisfaite. Merci. Thank you. L'homme, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobobika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba
démon surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na salamate bango surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint-Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soki kanginga nazo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga kolia mate sou pasi babilo musu kolia ngo très difficile depuis papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia nzambe papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Bah docteur ba ibisanga ekoko yokati na kina ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokati moyen pe ba sala opération pesati en tout cas na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga bouche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel nazo na kangika lito yo kaka nazo ko na oyo banda ko yo kate ça veut dire que la yo ki zombe ya ngai oh ma na pusi ko téléphone musika prophète my god nazo zela bino nyonso tout dans moto. Bonjour à toutes et à tous, c'est votre humble serviteur Nkwamira Kiamvu. Nous sommes là surtout pour les comptes de votre émission Art en Vogue. C'est pourquoi je remercie tous nos téléspectateurs, toutes les internautes. Oba komela kabiso, oba pesa kabiso peut-être encouragement, oba sungara pebiso na ba code en tout cas lokola neti maman Viviane Luzombala, bobisa kinga na luka artiste comédien Maswaku. Maswaku depuis à Bali a commis rare. Maswaku ko banda Bali akabona baninga na ye. Amona nakara même en katia baninga na ye Maswaku azomona soute mais baninga bakomi koloba mi pour Maswaku babi mwasi na ye aye kabola ye na baninga na ukoma voilà pourquoi na sala que fort ndenge na yetu koloba ma Viviane Nzumba ayepsa kinga le kwa mi malgré je suis malade à la maison mais na lingi oluka quand même Maswaku osolo na ye qu'est-ce qui se passe pour na Maswaku toko so na ye affaire porte-à-porte. A sali film moko to moni prince ya princesse mais to moni prince ya Mylène té. Il paraît que non Mylène ko banda ko posa banzonzing avani akomi prête à longwa groupe ya Maswaku to luka to yeba tam so zo yeba te na signaler lelo ke bana mwana peut-être alinga kima to moni minga Jorvi to yeba so je vais nga beta Maswaku coup d'état to ebité mais l'émission le to ko ba so likama mabala parce que ces derniers temps, vraiment félicitations, ces comédiens. En tout cas, je suis de cœur avec vous. Allez de l'avant. En tout cas, il faut tout ça bon parce que bateau balobaka, comme les bazar ko kufe belé, bazar koloba, mais le comme bala, beaucoup kolobo te ba mali ka so bali ba problème. To ko so na Maswaku, je pense que yeyo azana plateau nangai. Maswaku, bonjour. Bonjour Maswaku. Oh, c'est que bel bondel Maswaku. Oh. Oui, bonjour. Ça va? Bonjour à tous les abonnés, tous les téléspectateurs au Hollande Bisopé na Bapale. Voilà. Donc voilà. Bon, on a l'inga qui est tout sur là. En tout cas, parce que c'est biso. Après, on a vu que l'émission est chauffer ma casse. Ça va chauffer dans cette émission.
Bo permettre la mela. Les camnés. Masoko. Ouais. Dans ces pays mingi na écouter ta répétition, je pense que na moni ces comédiens na yo na moni bangwawa, ba belle fille, ba belle nana, ba boga. C'est bien le quoi yo moko. Là tu bien propre, très bien là. Merci. Maman ça la blague pas. Marié ba contrôler qui va bimati. Ba contrôler kaé. Le bien, marié ba contrôler kaé. Ava bima. Oui, deux personnes à contrôler qui on contrôler ma moi ventricule les bandits goya. Moi libo moi. Moi ventricule moi ça va. Gloire à Dieu. Ventricule bandit comme Zamba kumba ma. Liba les lengia. Ouais, liba les lengi, liba les alara. Eza auto salara tant sa préparation. Ezara bate belé. Mais après liba là ndeko ma deux personnes. Comment? Après libala, oui. Après cérémonie, oui. Nde libala les bandits, deux personnes. Ok. Pas sinabiseng. Ok. Tonto yeba. Toukaki ke maswaku tangu yo bali. Pat problème moi mingia maswaku atiki basi ya Kishasa, atiki basi ya Pota Ponika mwasi Angola. Nasake mission mona yo loba ke mwasi nasaka Angola a congolaise mais afan mi Angola bo bande bolunga be Angola mais tango balika mwasi na yo directement to moni yo na baninga na ba place presque bono na no mona baninga na yo rien wasoki songie on a son soute na zo so makambo baninga na ba oloba maswako ah bon to sola te mon frère ba oloba que maswako ozo mwana mona soute parmi baninga na yo et puis ata ba fini baninga so bengi yo oyoka ko oh non nzoto nazoka nzoto passe en tout cas mon frère peut-être zonga ta filmer koya. Qu'est-ce qui se passe après mariage? Non, après mariage c'est nga qu'il faut qu'on savourer bolingo na mère. Dorian munganga logile qui a gueule da munganga. Non, to ko ça so boya to solo là. Ouais. Ouais. Donc c'est nga qui na vanda na mère, ouais. Mère a mesana nanu na père kabiso de malgré santé ninganaki mais santé à mère to ayo yanga abelaki okati singati ah masomo mno lubako okati singati singa célibé kweit ouais réclamation kwei batiko te dans d'autres ningana moi muke eza normal po normal eloko za ko mona ngo vumati soko ko mola na ngo ko mola mukala ngo eza normal que obela trop de boulot. Eh masoko. Vous comprenez Michel le ton ensemble relax hein tout solo là. Na maman des alara. Ah. Maman aussi to ça salangot. Yepsanga lelo sonde tsoraya bali. Abali eloni ya sika okuta elo ya sika ezaka ba komi ndako mo. Ba mo contrôler tout. Yo na sora li kamine vous mwana sora fana yo yo pondi mai ondi mai sora ondi mai vraiment sora ya yo mama zoloba sora ya yanga nan to sora nan yo pe kato bala je pense amen je reçois oh tengala pasteur tena lobi ndem ta lobi non ils a prophétie déjà ya prophétie kalate si Dieu le veut. Mais makambo ya lobi oza d'accord nango abi ke ataso bali makambo ko na mabala yo osala sala non déjà eza sikate yo mtolo bingate lo wasikeza en fait ya sikeza ya sikeko zakat non kolata souté il faut changer de démarche comme démarche à la mariée ma bloc wana oui, attends ma belle. Attends la démarche à ma célibataire. Fille agitation. Fille na comprendre fille agitation. Voilà. Sera la tiki na ngayo la tiki na ngayo. Yo pe ndeza ndenge moko. Yes, Steffi. Yo na bi yo pe ndenge moko Lo makasi po micro c'est pas na nga. Ndenge moko. Papa Soraya pe so bali donc mama ngo oyo sa mama bala. Sala ne. Et pas na yongo. Ngam na lobite yi.
tosonge maramusu ya mike misusu bacamarade mpona babali te na kotika bango Voilà. kokabolanga na baso mosusu ya kalakala. Ouais. Mais makambo ya lobia déjà so message nango. Voilà. Il y a que tu répondre mbamo OK. Tango bali na milia ba camarade qui t'a trépé na so moi c'est so habité na sepeli na ngato za kuna. Ce n'est que normal. Okay. Parce que beaucoup mis na couple, beaucoup mis deux personnes à présenter mutu moko. OK. Maso kolobi ke tango bali ba premier komela ki yo mo ebele tonto yeba et après mariage bete absolu solo mkolobala ki osongi na ndaku bofana mama ilekaki ndenge ni bete absolu batu ebele pena basana posa nango ba tondo comme suta musu ba obala ba makambo ezalaka ba taki nyonso aki ya yo ezalaki normal ou comment? Non, avant déjà libala bitumbe zalaki. Au senti que au pesi prédot aux facture ce qu'on peut somba biloko wana mo apina makambo ebele kangamaki. Makambo ebele kangamaki mais Dieu est bon. Le roi biso za kana sa makolo nzambe prière toujours to sombi biloko nde to saki dot. Après dot nde to sali civil et prédot dot après dot to sali civil et surtout on a landisa. Na landisa na sala le 19 na sali dot, le 25 na sali civil, le 27 na sali religieux. Okay. Donc na landisa stress ya bajete. Stress à bajete. Na salle mukolo o batu babandaki kobina l'air basilisi ba pesi biso ba cadeau. Batu bakezwa biloko l'air ba lié. Nebsi nzambe merci parce que et simbi. Okay. Et après libala na bela ki ya bajete. Au katit ba condamnation ezepi na basi musu ba approcher ki otamso po ba luka pe yo nzamba longoli bango bitumbana bao wana pe bakana yeta msoke ozala bango nde baobala ma batika epete bao batika ki na kimia batika ki bao pe batika ete babanda soka za ndoki azokendo loka pe kana kombo nanga ya facile te ezaki vraiment que bitumba na kota famille telemi célibé telema kaka je crois muto to abala ayebi ba réalité o ezalaka après libala. Voilà, yango ekomela kinga mais Dieu est bon. Lokola to sambela raye, to zapena likambu na mutu te, yango moni lelo to telemi. Et tant on a bala ki na ngena répondre yo pemba mona question ana. Tant on a bala ki en tout cas na linga na on avanda na na mère. Yango moni na kata ki na tournage na santé ndenge déranger kinga na se esenga na on a pe banane. Au cours son auto sala ana vana bala c'est pas facile. OK. Voilà, c'est nga ina pema, yango zeso mutabengai, son epse santé za bien te santé za ki vraiment bien te, mais nazaki suki na kokokate oyebo zo loba parce que musana mpse za koloba. So zo loba moni ekotombola susu maladi. Ouais. Yango ne senga ki na pema, na pemi asko na zonge na musala. OK, masoko itu ko ibsanga na moment obali bataki yaki mingi par rapport ya basi mususu banzonzi mususu zalaki nango funa ke peut trop direct bataki yaki ezaka basi te s'il peut au préciser qu'il faut kangana au préciser ko lobeki batu mususu peut-être baki pembe na yo ba check muté wa bango mais côté ba kende ba kompe ko bana kombo na yo la kombo na yo voilà batako ngo ko landa. C'est comme se préparer pour un terrain que comment mutu oyo bokabo na yete ou bokabo na ki normal que ya salvino que ça vino comme alanda déjà biso peut-être ozaki na bango sans que o boya bango faut bala na epselo mo biso ba artiste nde to raboye to kabona na basi na pasi comment ko saote to kabona na basi na pasi boko boya na lelo lobi bozonga mission ya affaire egola mo ayemba mabala poto
ekoyaka malade ya ndeke ekei après mo ezongi. C'est ça. Donc tokodesida ne mpe ke tende ya boye vide. Mais après mona moment mo boye ezongi. Ezonga la moment parce que ezonga pe na ba moment mo boye ti moi si avandi patali na jona ngana na zaye bien par rapport na o na zui oyo. Pour le temps to kabwana na moi si to zwaka mususu. Moi si pe so akabwana mobali azwaka mususu. OK. Mais tant avant datali boye na o wana na zaye na bien par rapport na o na ye oyo ko ba problème. Na maswa ko zaye na bien vraiment malgré bali mais funa luke kaka. Te wana nde simba te. Wana nde simba te. Je suis engagé maintenant. Wana zaki makambo akale puis biso ezaki pasi momia boya o na ndenge pena ya kititi oboya ngande kotali pa maswa kunde ko mone pena bo aza oboya mona pa maswa kunde aza donc tin ba katimini aza nazako nazali pena donc katimini na yele kiteki mosi donc là la bateau pe ba découvrir mboché de fleuve Congo donc po aboya o passe moment ezaki mais aza na yeti lelo te non makamwana ya sauté. OK. Naimba nze moko zalaka makangu nanga c'est le passé. Oh nze moko na nga umaka yemba nko papa zwana masoko yemona no. Ozalaka makangu nanga c'est le passé. Bosana bwana mambo kala. Elle est cas déjà. Et après mariage maman pas azaki mo ba taki pe ande za kata mso ba pelle moko na butu te. Ye déjà ndenga dana ezana ba mama mususu soki ndete ngo salama déjà nga olongolian na longola ngo déjà nga za ko protecteur na eti à part nzambe nga ba parents na parce que na minute ngam na obokola ngam nazana donc so na moni mabemo ezoya il faut nga na welela na boma yango OK ekomate akozala choqué te l'air nyonso c'est pas bien. OK. A mérité ko sepela na libala avanda kimia. Voilà et loko kande oeza batu babando monendete. Oh. Mais tout le monde a bassé à titre musuto ibango. Te eza nango normal mutu na mutu na conception na yo. Et puis moi ça wazeko. Et moi ça président wazeko. Boba tamaka pa wazeko pourquoi? Pourquoi? Na lo bana vérité. Boba tamaka pa wazeko. À un moment na psia tellement mabe. Mutu moko pe ako avancer yo kaka po a détruire yo à travers moi si na to e ben okala na e biete obimisa ete poil. Oh oyo sekini. Oh c'est très amusant. Hein? C'est très amusant. Moi si na yo papa mira to ebi yo ka ngana to eba ni kala. Mais moi c'est pas 20 ans. Moi c'est na yebi ata soki te o elongite. Bo yeba bo sala bo luka mira. Ye na libandi wana ata asoka kabiso o lukela ngai. Non, oui. Vie privée za vie privée, vie artistique za vie artistique. OK. Totika vie privée na ndako libanda ndeto sa musala. Voilà. OK, merci beaucoup. Ba bozo kwanda biso. Peut-être bon vouloir biso maté Michel l'autre bail trop large. Tozali awa na Kitoni Mayar, ezali juste na Kasavubu na avenue Lukanu. Dans ce que yewana on a jamais décidé vraiment awa réception kitoko makamno so kitoko. So lingo sa fête, lingo sa organisation moko boeto matanga. Voilà, espace yango Kitoni Mayar. Eza pona recevoir bino batutu o saka pa anniversaire na yo awa ezaki to bongo liang ba bongo liang mais idée ne utakiwa pi ko ça civil na o ça civil no un peu différent nde civil na yo nazaki na fan na otala civil non emplacement décoration félicitations quand même. Merci. Namona yo on peut pas président Guécho. Guécho a loué terrain. Toi ba jeune. A loué plat terrain ya GD. Izalate. Toi ba jeune. Totonga lan. Totonga. Masa benda so mbale vraiment. Le totonga. Et talibino te totonga na président.
Masoko, s'il vous plaît. Ndeni moi sunana wa poto wana. Sila na bandaka babeta écrit wana te. Baselika la ina beta bomba babeti kwa mvutenga la écrit wana. Soki Rico kokibi wana eza ba démon hein, eza ba démon te obo, na mo mvutenga te. Ba tsana ba to bosala na ba témoignage beaucoup tout na bango hein. Ba témoignage ne. Ela nini Eric nini? Rika Kokibi. Ela sani. Ah? Ela sani. Rika Kokibi ela sani. Le mususu ki mami watamo asa mai. Ta musuni bobo. Folo to rabana nzambe. Ba passer. Biso to seto simba Yesu. Ba passer kutu basaba mo babanga ba asambela me. To mona passer musa kisi. To zakana prophète na biso pa mache. Pas Mathieu. Ngai Mathieu Matangi. Yeah. Pas Mathieu. L'homme de Dieu. Rico Kaki. Rika. Pardon, na kotanga tu bino boloba. Parce que tu n'as pas invoqué des mots pamba. Et là ça ni. Donc ma casse pour micro kota limbisa. Ezaka créé au baptiste basali bango baptiste bileli film ba créé. Osambela d'abord pour tuna nzambe pena abengo prophète. Tuna nzambe kriona pour présent daki nango. Ah. OK. Bileli film bala nzambe baza belé. Merci beaucoup nzamba komisa parce que bileli film babiki sezate. Voilà, Rika Kokibi, Rika Kokibi eza lokola monde to boaka ria. Mais ça a signification na ndenga ki mboka. Là c'est Imboka. Te zana importante. O me expliquer comment tu bani ko expliquer. Zana importante. O lobi ria ya mobutu oye ah président na biso yo to ko monyoko mo bopela président po zate. Ah mobutu. To mo sale. To monyoko po mobutu azate. Problème ni na mobutu. Oh. To na ya fachit. Donc to ko monyoko parce que na ba Rwandais ba mo sakana biso. Ba mo kotela biso na mboka ko sakana biso. O makambo eleki na est bo epesinga kanda. Na ochotala Nathalie na ochotala vidéo mo bakangi de Rwandais moko na ba peuple. Moni na première information na talaki ta na moni marambwana na yo mona général moko a pesindingi sa peuple pe tele mandenge biso ezalaka tanguka. Non oui. Ancien papa na biso ka bengela yaka ezalaka pina bapesaka ndingisa bokanga bango. Trop c'est trop pour les Rwandais. Voilà. Trop c'est trop. Même ministre d'information à Lobiango. Trop c'est trop. On est attaqué. To vanda depuis to botama to yoka Goma este tabino moko. Muke bavandi niragongo uti wana epelaki ba moto. Tanka yango ekomi kimia mwa bato babandi kosunga kote wana boyale. Rwanda sous. Pour les Rwandais, ils croient que dans ce pays RDC, il n'y a pas de garçons qui portent des pantalons. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Hein? Non, trop c'est trop, mon frère. Vraiment. Trop c'est trop. Ah, on a Congo, ta panto baza. Tout ça, président au Fatiko Saranati. Dans Sakana. Mais c'est en tout cas, je lance un appel à tous les Congolais. Réveillons-nous. Même vous, les Congolais, les artistes et comédiens. Il faut passer un message pour réveiller le peuple. Nzamba ko sala mais nous aussi le peuple tout tellement to défendre des causes, to défendre cause en beaucoup même état to défendre ba FARDC, to soutenir bango. Vraiment so tali depuis ndingisa ne pesa maki lelo omona ke to longa. To ta ba vidéo à chaque temps internet ba vidéo zo mona. Mais nyos to tika na maboko nzambe. Totika bo nzambe papa totika bo nzambe mais fu biso to telema bala Israël ta ba tonga temple bazalaki basimi loboko moko to mbeli loboko moko to ba osala biso pe ba congolais c'est le moment to telema ba farde se ba bunda ba pusi bango sima biso sima farde se za malam o ezaka entre parenthèses to linga to loba pona mboka na biso masoko te na ngala lobala yo ma boni ba mvutenga to zonga sikoyo.
tout le monde a bien de comédie après mariage. Problème. N'engage pas qui a eu ça qui non maswaku masmo poto ya eleki. Mais tout qui sous gauche sous tanga baliawa et après tout qui makabout na poto kuneye batinde konso bas ne bandonso bas ya diaspora au bazo mona pasi ba pesi mbongo peut-être aya asa na ba faire ya moisi na ya entre ba mbalé mais tout qui ko gauche sous mbongo na ko bala ndeto yoki ba pesi ngo gauche za na poto na lobby bien moi si na ye oye avec compromettre ya poto et ko sala ki ba pesi atini mbongo basa asa na ba faire wa ba mi balé mais des choses mbongo la ki nango aki ko bala moi si mususu moi si na tomboki. Pourquoi vous les êtes comédiens ce ko bali ba makambo yak? Parce que on est des artistes. Tu peux cet exemple moko muta mission ni moko bali. Oyoka problème. Tu peux cet exemple moko muta groupe de prière moko koufi. Oyoka likam. Oyoka makelele. Quand c'est un artiste, aza muntu ya population. Aza muntu oyo batu balingaka, aza muntu oyo apportera un plus na bandaku ya batu. Ce n'est que normal à chaque eloko mutu osala eningisa. Bafinga abiso. Batu abakisi bandumba ndetinga. Est-ce que batu bandimanga na bala? Maswa kwa bala. Eza même na moi si me suppose vivre na ça. Ya ko bala kate. Mais na ba liboso na bango. Donc après libala après comment soto kuta na nzela bo ndeni poto abinemite. Ndeni bien. Moi na ba liboso no. C'est normal ce qui artiste a salé le moko boye. Moi mbonge pezana. Parce que eza na mosu le sikate. Tous par exemple la Diane Kamwanga que je te salue en direct de Canada. Diane balakia wa kendaki zongi mais lelo yo aza na ndakwa libala na Canada. Donc bénédiction et yaka toujours na ba problème. Bénédiction et yaka toujours na mikakatano. Dito soko leki au traverser ba mikakatano wana ndo simbi bénédiction. Okay. Wasir po biso to baleza yaka na facilité boy po bali po kana maswako. Non. Nakutani na ba problème. Nakutani na makambo ndenge na ndenge. Mais comme nazaki na décision de nazaki décision je dois me marier. Ya on a bali. Nzambe a réagiraka à propos ya biso moko oyo yo pozoloba. Tango bike ngana za mutu munene. Tango sakola bongo likolo avina o s'attendre oyo senga Nzambe ya Nzambe osela. Ce n'est que normal. Artiste soka bali il faut mutu mo pa bimacha moi makelele bacha epeka. C'est normal. Ah dans moi ça me bato ba bacha moka. Ah ça peut succès. Ils annoncent succès ba un mois. Soka eloko moyen na internet. Fiu. Moninga no gesho yo alanda yo tika kapa na ye. Dobela gesho quand même fortifié hier pour baramezo me belé pour yo bala kafa yo pe yaki. Rocambole prise. J'espère marambo tout au so la rango jonga balara. Après toi c'est moi. Après toi c'est moi. C'est oh prise. Encore une merci de Joie bénédiction. Gesho Rocambole. Ngelo na OFC ere mariage liba les a facilité. O bobande o sala wana ezaki bosa préparation. Siko liba les bandi bino mibale. Asko liba les bandi bino mibale na vinière. Donc nzamba lola abate la bino bocha nzambe liboso na eloko nyonso bo sala omona ke makambo tout bozana ngo posa nzamba pambola bino. Na couple ba problème ezanga te. Il y a des disputes, il y a eke zongi mais le rôle papa responsable na kati ndaku ozana droit ya ko bomaka moto ozana droit ozoyer le rôle mwana venir la comme le rôle mwana yoza le roi papa fondi ma caprice makambo belé voilà
Au Cameroun, on a un conseil. Mon expérience. Vous sentez ma soeur quoi? Combien de mois déjà en Bali? Depuis na Bali, 4 mois. 4 mois. Na Bali en février. 4 mois. Donc, 4 mois, quand il y a 4 mois, il y a un conseil à Zopesa. Maman, ça me salaire? Non. Biso, tous les parents, tous les yaya, et surtout, déjà avant, na vanda tambula na ba marié. À part ba massa na ngape, tous les ya kosa leka ya chamuka. La vie de boîte. Pour nga na ebité elo ni on a salité. Na selo yenge, na lala kape na ba palente, kindumba pe to sali. Na ebité elo ni on a salité. Donc kindumba ta to bi kindumba ta on a célibataire. Okozwa mwasi oyo zui oyo te meilleur on a le bâti tant oza célibataire oza na ndumba donc ozwa mwasi oyo esimbi te bokabwani bobebani ta mosu amanke yo déjà nga azalaki non esprit moko mwasi akogangelanga te ngai na esprit moko mwasi akomanke nga te so manke ngai so nalingi na mpe na boyi so na bona nga mpe na tye mosika na kangiso pene nemi donc yo moto mona rate oka mtu na ngai fona yo luke na bomi pe moto na bomaka pe moto na zaka pe rankenete omoni siko ba esprit wana ba makambo wana tu na kati ya libala to na droit na ngosote OK na kati ya libala mwasi na ngaro mi mwana ngasiko na ngomi papa caprice na ye mabe na ye makambo nyonso osala nga naza na droit ya kodresse ye lokola mwana ana tanda pe ye azozwa nga lokola mwana ye mama nga mwana soka moni mabe to problème moko aza na droit ya opia nga conseil droit pe ya kofashe pe ya kolela pe lino mpo kaka nazonga pe na nzela voilà. OK Masoko namoni filme mo osali awa porte-à-potty Habibi na fandi na tenga mais idée oyo ya kosala porte-à-potty pourquoi o inspiré kana makambo ezoleka na Dubaï? Ouais, kana makambo ezoleka na Dubaï, j'espère avant film to sala bosoto. Bosoto to lakisaki vie mususu. To lakisi vie ya ba homosexuel, to lakisi vie ya ba lesbienne. Biso to zapona ko porter un plus na peuple na ba fan o balandaka biso. OK. Toza wana pona ko édifier bango. Tolakisaki ndenge nini mabe ezokota na ba foyer na biso. Ndenge nini malédiction ekota na ba vie na biso. Ndenge nini ba problème ezolanda biso. Et puis moment o to komi eza moment nini. Après tant makambo ya Dubaï et bandi bon na pesi air kambo te place aza de loi est répété. Ndabenga ipsinga prise au moins te makambo ndenge leka faut kobetela ngo eloko moko tozali na sedi bon du coup ba moko na vandi na réfléchir eloko moko na si sedi bon sala voice ka place to vanda ki wana na composer idée moko wana na tindelier tant na tindelier yepe apesi o azaki nango voilà et puis scénario salami comme on a un réalisateur tozana ya nono bengi ta scénario za boy parce que biso travaillera mutu moko te scénario za boy ay to tche jour à tournage ndeto tourner o ekoti za premier épisode ekoti lelo ti ba 17h nazo kende pane na koti sa deuxième épisode je crois pe na biso TV ezo banda pe donc semaine de to lo ba lundi premier épisode de banda et puis spot déjà batika ki lobby déjà donc c'est bon. Pourquoi je suis la princesse? Yone ezalakani vraiment. Olinga kombo princesse poa. Non, oh. Otakira mamundeni. Olinga kombo princesse poa. Otakira mamundeni. Oh. Mais na kata filme wana princesse azali. Olinga ke trop hein? Na lobi boye na linga ke makasi, na linga princesse makasi ye mo ayebi. Ayebi ko na pe pire vie na ngana pire petit na yi. Princesse ayebi ke oyo ya lifafa. Kasi ngana tuni question. Ke mutaya na kombo na théâtre yeti. Otakira na de point. Na take po linga kombo ne trop. O mena linga ke mingi ya sa musani malamu loko film a jouant kitoko. Ya ngana tuni ka question. Pourquoi je suis la princesse?
olingaki mpe mingi Pourquoi makasi tolobi pourquoi choix ya Luna to ya Soraya? mais tozoya te na bani na ye ti na kati ya bilili filme kiri na bango oyo ezoya kaka kointervenir na ntango question moko oyo eza peut-être bakorépondre te babeti mpo bamvute mais nga mpena sans effet au nom de Jésus-Christ. C'est en fait na scénario esengaki princesse esengaki Luna esengaki Soraya Joyce ajouaki moi malamu ajoué moi malamu ya sambelaka ye mutaboyaki ne oke Dubai bango bazalaki bana mabe o bango bakendaki Dubai. Mama Hulda a joué mama ya grâce oyo alingi mobali alingi ye ayebisi mobali kenga nakendaka Dubai par rapport ya vie oza nango lokolo komi mobali nanga il faut na koto na ba affaire nanga tango mobali ayoki bongo nde azwaki akeko yebetela ba master na ye ba master ne ba bisi yo yebite mikolo oyo ba fille nyonso bakenda Dubai bakenda olia kaka nde zana nde akoto bongo po ke Dubai yebake yo pokesa nini oke lia kaka esalisko apanza la fille sango ekomi tipa ba parents ya mobali esalike bakomi kofinga ye mama ya grâce so bamoni baona nzela mama ya porta poti naza na posa na bana na mabe wana wai baona bana mabe ba mama Dubai Soraya Luna na princesse bazaka bana biso te baza ba invité Soraya déjà bamonaki ye pe ala moi mabe parce que abalukele yaya na ye tanga yoki yaya liaka kaka merveille moi mabe bakoma ko finga yaya na mama basangani ye na mama bakomo finga yaya iya zane mwana nzambe yayoka te zenanu yuko sa coquette wonde azana ni ba coquette na coquette ya ba ebiso déjà ngamta iboso na bisio soki yo tebo coquette tele bo ndemo ko longla to baksa te c'est photo za film moyo na coquette ya na le na pesi yo copie wana ye aza chef à répétition mama Hulda za disciplinaire ye mtaza mobali ya Luna na oui Steve je suis là ouais viens ye aza mobali ya Soraya qui encore bon bandeko musu bazaye ben voilà bon bilom baye pour ça na pardon s'il vous plaît nan pour ça na bilom balé tout ça sur la qui moto pena na normal pena tu mama filmer ba biso moi sinayo agenda Dubai italia nie bo ce qui était pour la terme da mo ma bea réaction des andés moi de ma part ça m'a passé parce que n'habité on vient une fois qui nous gagné on a gagné la monnaie quoi gagné et vous déranger grave il y a grave est-ce que la vie pour gagner il faut la gagner est-ce que la vie pour gagner il faut ça la gagner je ne pense pas pour dans ça passe mon indemnité si ça ferait que non moi si na yo to film bon vivre na ye pour l'instant au moins pas après ma moyen na ye tout ça bon vivre en bo ça non soit ko ça là mais balobi que non vérité bimba photo na que ye a qui na Dubai a participé à ba fait à porte-à-porte réaction des années pour ça oui carrément tout ça rupture hein dans le monde a film déjà na Luna tout ça tanda quitté du voyage à zone maman comme dans ba fortune ba voiture et tout donc directement on demande vraiment beaucoup plus de la valeur parce que au Dubaï que moi on a bon au donc il me prenait pour un rien au Moroboé donc c'est pour cela que te rompre nganaï donc la réalité peut déjà moi si on a la patience c'est accueillir comme ça ba bloc bon à porte-à-porte donc dans les bêtises ça contre nature directement dans le tout ça ni rupture donc quelle leçon à retenir ici? Oui, leçon que te transmettre par rapport à film wana ezaka que koke de liboso za kokomate
ils ont beaucoup plus vie et ils ont patience. Donc il faut que des mollo. Donc contact d'abord de ce que tu as. Donc prier le bon Dieu et puis travailler dur pour que lobby le bon candidat mais pour qu'on bénéficie par rapport à Amina. Voilà, merci. Amina. Vraiment. Toye sikoyo to chana page. To koti na dernière phase oyo onga pena beta pena biloko sipotenga vraiment. Avant supporter chef Rodel Miara. Avant supporter pour ngape na zong sara direct eh. OK. Non tu ne sais pas. Bilili film. Yara go ya. Le goût de ça. Après chef à répétition. OK. Yeah. Voilà. Hier Azam moko ya biso. Yo j'espère. Babando bengoni na film Soin taïbo. Soin taïbo. Signifie Soin taille beauté. Mwindo angolo Mwindo angolo. Mande Flora Django Ah, oteka mba moa. Ah. Oteka e. Te, you know take it ba swat. Vraiment, merci. Te yaga. N'importe poti azagite suite à un musala à travailler. Pour biso atuana ba marié, ba travailleur parce que chez nous trois sociétés. Voilà. Azagi na boulot, yango azagite. Mais je crois na ba film ou autre chose à la zala. Batu ba yebiéto bandelo mo AP kalate. Donc après porte-à-poti, bon je film mo on peut faire un programme à groupe hein. Voilà. Chef. Voilà. Ouais. Ah ouais, tout ça, tu travailles chaque samedi. Ouais. Répétez, à 9h30. Aussi, ça à 14h. Donc, la chaîne, na Bisso TV, tous les caca chaque lundi, na 22h juste. Rediffusé, ça à jeudi, na 7h. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout ça, on a Lukandu, numéro 12. La commune à Kassavou. Direction Gambela. Et pour te recruter, tout au bazar pour ça au quota. Ma ulda numéro. Pour naeto. Maman Konzia. Oui, papa Mira. Bon, pour le recrutement, en tout cas, tous recrutés. Biso tolobana, biso te que ça la tête. Bon, on a formateur. Donc, tous un bas formateur. Donc, ils allaient au travail, on était sur OIE, tant qu'on a formation au travail. Donc, pour tout contact, 084 49 59 213. 084 49 59 213. Donc, voilà. Et là, c'est un groupe Ezabo. Il y a la consigne. Yeah. Pour nous, on appelle ça un micro, il fallait pas profiter. Donc, au foot, on a bangoté. Il faut pas profiter de ma banga la banga ma banga te da consigne de ça bango hein. Bon regardez. Pour biso to bandozo salaire. Ils a travail. Je crois na groupe na biso to senga cotisation te pour na ba tournage pour na ba groupe musunde ezala. To tourner jour tel mutumutaya na $10 chez nous ici ezala raté. Biso ezala rato bengi yo oye olingo zonga to pecho transport. Continue bien tiens lobby. Ezaboé. Biso ezala oye kokota ozo travailler. Ce qui est un programme à tournage to bengi yo ce qui to pesi au rôle. Oye au tourner na suka na ngo avokende to pesi au transport. Voilà batali bandat. Wana nabana ya groupe. To kabola rateke oyo. Père. Biso tchaka teke oyo nzonzinger oyo mwana groupe non. Sauf que sauf imprévu ezali oyo ezaki to sala likamoko ya groupe
oyo esengi nango mbongo te mais yo yaka kaka na nzoto na yo. Masoko, s'il vous plaît. Na babi ke mbongo pesa bango eza ya mukete. Yo pe na olobite te ma yaka na. Na olobite ko fine mi soutia. Ah, yaka. Atikeli bino. Ba pesa bino transport combien par rapport ndenge ba commission. Bon, après ça, transport, il y a bien. Il y a bien combien ta caméra en mode? Il y a bien vraiment Capena, il y a bien. Donc il y a bien vraiment à Kitoko. Aux hommes penda ko sepele. Te yo penda bla pas. Bon vouloir ngate bo mira oh. Hein? Na pesoka 3 personnes mabanga. Ba ça ba beaucoup na. Ouais, je sais la famille Mwanga, Maggie Banteko et Joyce Mwanga. Et ma maman chérie Lisette Dimbouli. Ouais. Ok, merci. Oh. Olingi musu yaka. Boakas. Te abwaka mutu ana te. Pesa ma ulgande abwaka. Ye abwaka mutu ana. O pekse ba ondeni. Te na alinga bwaka mutu bona. Anga ba mbali na iti. Ah? Abo chérie. Asa mobali no? Ongo ba mbali no? Obala? Yo bala déjà. Non, na mona na alliance ta koza tamsona. Oh, yaka na bongoni. Oy. Bongo tian o nini? Oy, chankwana. Ateka côté basala ba argent, comprendre. Aïe. Au même sa cop non. Merci à Tongara to musée galerie. Voilà. C'est l'ambiance monsieur ko sa ka le quoi va sangote. Donc voilà. Masoko. Na baki et comme moment to sola. Ouais, to sola. En quoi supportenga? Oh, pas de problème. Na biki bato balandaka émission à renfort avec l'incroyable en Kiamfu. Et ça ba moment oyo na beta biloko. Yo pe supportenga. Supportenga vraiment. Voilà. Masoko. Avant yo bala. Bat bandolo ba mabe mingi na kombo na yo. Bando ba yo zaka décime. Aba yo zaka décime. Ozaka moko mwasi a mo mobali. En tout cas bo supportenga. Mobile na nan. Na silsa oloba. Okatanga te. OK. Puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a une sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 30 Obali
sikoyo ntango mwasi na yo afai na ndaka libala ntango ando yoka makambo wana esa atunaki yo mpena maswako makambo nga na yo kaka so wana nga mwasi na yo asala ngo deja akotuna ngo ndenge nini ya viva nanga farafara mona nga yoka yango atuna nga nde rika kokibi kudu otika na mutalo wa makambo bien loba na maswako atunanga te moto batunaka oyo aza mpe montere ezofatigué nano ata yo moko iya nzikidi don nde aza na bamama bisengo so nango mokolo nde ça va mais sikoyo pena rien sikoyo bato wana balobaka nini eza complexe mira so toke na génération na biso bagene naza na bana mibali naza première jeune oyo azwa contrat baproduction ya chaîne moko mpe ya monene oyo bato ebele babandaki koenvie bachaîne Top Vision à l'époque baya mayo président modero seigneur bango bazwaka ya esepelisa ya nana takaza siko tant toye na génération ya sika moto ya liboso azwa Shege après Shege Barcelone na nenga basi après Barcelone Maswaku na nenga mibali c'est-à-dire ngai batu bamona ndenge na viva et puis nazala motema mabe pa ya mutu te et puis nazalaki soki nasali ba plan il faut eganga parce que nayebaki makambo na osala et à travers nabeta lisolo ezate ke ko critiquer mais ngana bando ke tournage na lemba na kenda o tourner na sisi o tourner boye na zupe 5000 3000 na tina poche o imaginer au bomi journée mobimba au 5000 3000 au tina poche à l'époque et c'est pelissé et ça va $1800 pour na filmer l'autre commence à filmer na 800 1000 bah, on peut soifé d'argent car ça la film mais 600. Vous comprenez? Mais au tournage pour au ça à combo, aux 3000 francs. Mais après 6 mois, on a monté on peut na bando ya tamsu boya ya tamsu na mbati mo ko beta on peut 2 jours. Mais comme penate, o yepena mbati mo wana o yepena o lobi po yepena o lobi po yepena o. Après une année na paye car na ndenga ba jeune et puis ko paye car te na suki car na paye car mon a changé ba car ba o ba yebi nazane loko sutukela te nazane loko te o e ko memanga na sala mabe moko boy pour lobi na regretter ezaki travail nanga e banda ko sunganga travail nanga yango sala lelo na za maswaku travail nanga yango sala ngana za bien et sikoyo na sima ya kozwa ba matériel wana bato ebele bakoma okanisa oyo abimaka ta mosusu na moto moko boye po basala nini bafula ye ndenge lelo bango baosala po bukana te na bagene na biso ebele baza bakifwendende badesime voilà même na film na mona sala ba garçon talent azama na banzele belé mais azana vie moko liaka ye ngala jeune na vivre vie à ville vie à butu avant na bala na bando la te j'espère nazana ser na moko azawana bango ba témoin ba voisine na biso ba voisine place na futela nga kota parler 4 heures na kolala ndeti ba era boy na lali ba ponge belé so na moka 18 heures na démarrer car na bimi nde na kewana kozonga na ngeza ba 5 heures na kota pe fokota na kama moko boy po biloko uchombela mela kuna faut dégager vous comprenez donc lelo oyo toza na koma okumisela ngonzambe alors bato baloba mabe yo yebi teke baloba ke ngamuta bagua oyebi teke baba ngam na ngiringiri panzana na internet nani promoteur maswaku omone toile il faut babundisa ngo
pour bato ba comprendre que les étoiles. Et ça na bateau babando mona ngana musika ba yeba que jeune lelo orzabo. Jeune lobby en sa société. Jeune lobby en ke boyozonga. Nga sala ki c'était na voyager nga ke Dubai. Na kenana Dubai nga mote. Tokenda Dubai na mama Olive Lembe Kabila. Oyo bato ebele pe ba tikala omona te. Nga siko mutu pamba famille a pasi. Mutu mo boye abimine rada le neya boye. Menzamba sali ngolo pesi ata mama wana mbote. Atali ope bo abi fali maswako. Tu pensais quoi? Non reconnaître yote. C'est la première fois que première dame tchanga moi ma bibi na nzoto. Nabia, Siana. Excellent baona nous. Oh ma bien. Ah oh là là. Rika kokubi na bila bosi Siana. Étoile les alaga étoile papa. Oyo beso bien continuer ko kitoko. Vous comprenez? Na pesa na lenga penado. Première dame auto mona kana ba TV. Maman Olive Lembe Kabila ayebinga. Na fandi maman na bi non. Je dois bosser dire pour ba o mususu pe. Ba yebanga. Et preuve ane lelo. Elongi na ngai lelo malgré na che maquillage te mais son a commis place mon à côté maswa quoi. Yo kanti atoza na maquillage te to yebote. Ils sont fiers pour nanga. Na koma pe boye place mo boye bat ba futa pe ba 1000. Mo komi bo futi pe 200. Porte mo bazo kanga batu ba kota te mais yo le komi oh star kota ya artiste. Tala bénéfice. Nyoso wana pona se sacrifier ki. Pendant 13 ans nyoso na souffra ya ba makolo. Kokenda ba répéter au quartier 1 ozonga salongo. O imaginer olongo salongo okende ba rumbu. Place président na biso mbali somba wanda répéter ya Freddy. Que je te sali. Place wanda répéter. Olongo salongo makolo. Oketi kuno sisi pe répéter ozongi makolo. Ermo boy tam soka ba masaka ndeto zana bana na biso boy. Ayokeli o mafuteli o car. 13 ans. Et puis na tamboli na groupe Moroté. Na ke matadi na travailler na njaya fois o yaza le roi masumu de Brende lelo na matadi. Donc son a kepe na o na memi ata groupe mobimba ba oyamba biso à l'honneur. Na longo wana na ke pointe noire. Point noir na ke na travailler na ba beauté o yaza aza lokola masumu na biso. Kuna na point noir. Ayamba ba artiste et tout. Kelo makamna vinde yangwana. Siko ba yebi point noir ezamboka kisi. Yango yana lobi. Ba yebi zamboka ya ba sirène. Baba pe na pasi o simbaki. Est-ce que to ba mona ngana kenda kuna ba bien resa nini? Ake renouveler. OK ba bosani ke nazaki na papa avakufa. Nazana l'équipe ya mobile. Na bota pe kuna. Nyoso wana batu bazara na ngoti. Poko utana point noir tango yao o cartonné mbamo. Te nazaki de ana succès na point noir. Ah te. Omoni to utinde nini? Nzambe so afongoli yo. Kasebo kenda na bapululu. Yo kenda ki pulu aye tambo zongi ai. Ezande nini? Pamira. Omoni étoile na yo so nzamba ngengisi yango yebango ki ngengisi yango partout. Ouais. Ngai za indeni. Na banda déjà succès na point noir. Nazoka déjà ba contrat ya ba Batmat. Batmat eza société ya munen. Donc ba na point noir nyos meza ba ya. Eza ba société ba sanitaire, ba luminaire. Vous comprenez? Parce qu'on nazoka déjà ba contrat wana na leka pe na chaîne au théâtre le kate. DVS Plus à l'époque. Eza ki so boyena théâtre ba ozwate. Mais ngalo kwa nazaka na le boss Anissé Moutete l'ami d'argent. Je te salue. Ya komane na poto. Aki président ya groupe. Sco place babi 500 ya chaka lobo na poche. A fouti. Et ça pena que boya na chaîne bo fouti 500 après une semaine ba sibino il faut plus payer. Après 2 mois bo sponsor ya munene pe. Na oli ala bien na sous coxer. Coxer ezandeni. Voilà. Bato ba utaka ngola soka ya pe bilamba ngana zuye na kote pa ba wara ana tanda pa ba wara pe na ozwa à chaque biloko osomba ya $100 na ana droit lo moko ana tanda na $5,000 à likolo ya $100 donc so sombi biloko ya $1,000 na ana combien na ana $100 na pe na ilamba moko donc bato ba banda ya point noir na sa de relation na ba artiste minene
baya modé la plupart Gabriel Bakata tout au bazar artiste à partir à Point Noir déjà tout ça là ni relation so kiti na aéroport ba biso benga maswa ko sino ozonga mpiaka il faut tout na président vidéo le solo bien ngaze so na zuyo bona kocho ba bureau sepeli oyepi na kino pe car sko na zende nini na zende a star et yo sala ke président vide loin ayebisi nga il faut zonga kisasa omoni ao sa no mais oza pena moins limité. Je salue président Nduna François Le Feu. Il y a Edomo Patas, on a baeba vene biso basim marabiso. Il y a Roque Loa. Et ça l'en président vide la pierre conseil. Ce qu'on monstre d'archico pour nous le roi qui perd nanga pour yem ta loko tanga na Point Noir pour na banda succès bongo. Oyembo mupaya papa bengani. Pour na momi na ye. Omo revana ndako mobo ya mabayo banomela diamba oyo kana te na vie na yo. Na loba boye pour na fortifier bandeko mususu o ba olexa beta po. Omo mela noa mokuta na jomo boya zui yo. Azio pena ndeko ne. Abandi po façonner yo. Pololo. Ando talisa omoni nzonzinga ya boye. Ponga ndo zwinga deja ya nzonzinga. Ah, tika père. Na kanisa rebele. Ayo bisanga il faut kitakin. Kin des base. Tom mangamba refulme bande maman na bisi mwasi pour nazai na mwasi na pale. Na bisi nga zonga kin. Mais nazai dana document ya congolais parce que papa n'a déclaré. Je comprends famille père ezakuna. Père amanyanga mulari. Mais sali ke le quoi nazai na vision moko boye na talepe déjà na créer des relation malam. Qui ça s'appelle na adresse T. Il faut na mi bongi sama pona sa nini na kitanga. Te ka biloko tout ya palin. To yepe na merde pe. Bayamba biso pe. To teki pe ba plan boy moi 8000 na maboko. Wana no esprit à théâtre ils ont été boule de cop et cotisco makasi pota la kin. Oye faut na bando bouger pour famille vivre. OK. Mais yo sala sikoyo à travers biloko wana mère to yakine esimbiti abinga na ko kafia kisasa te via kisasa na te mère ke yatiki osko mabo pamba sans adresse pour lui tout sevo place aza bambote belé na yokuta na longo na pas vie place azala ki po via obala na yokuta na Bronli nde to va na Bronli tant to va na Bronli na jusqu'au corps et âme esprit na Chesco na théâtre nabi nzambe musala na bandole la kuna yango awa na ye naza na adresse te naza na identité te mais yo pesanga identité sika après une année succès na ju parler après on doit parler lelo je suis ma soeur au moniteur tout beta lisson au beta lisolo yo na moni Baptiste na nyonso calme koti Rika kokibi soki nini wana babeti yango te parce que leçon oyo ekoti bango. Voilà. Je pense que binos boza ba c'est comédien ya Fali Maswa kubo ki conseil ya. Donc bino pe bolenda nzamba osunga. Alobi ko simba ki cité. Parce que ki si suka nango ezalaka opesi ba pesi po opesa. Dona. Yango sko parla na ngena chité na nini. OK. Étoile nyonso tango epeli s'attendre bitumba ezali. Donc bas stressé yo te poko mongenga. So babi ye ko tomenga komi bongo po akomi boye ndima. Loba je reçois. Mais lokola nga moko na miyebi ke na sala ka yango te ezana efete pananga. Nga na continuer ka chemin nanga. C'est ça. Obi ke réponse ya question nanga et jouit à peu près 10 minutes. Dans la moni vraiment ezaki makambo bomba ki na mutema lelo peno refoulé. Na refoulango bongo po e fortifier pe bandeko. Et puis bato pe ba otala biso. Batala biso na liswa ki lelo te, batala biso place to uti. Oui. Place to uta wana.
yango moni la plupart bandeko na biso o baoya sika balingi kaka babima mbala moko baoke na mabe po anini admettons na bengaka ote na ba tournage mais na yo proposer bi ke yo ndozana il faut bando kota na ba film mikolo mais yo faut za pembe nanga koza pembe nanga songa na za ba vie ya mabe mbamona scène na connecter mbamo na connecter yo so na kenda place moko boy au fur et à mesure ya ozana na sani mais biso elo to sala na bilili film biso soki mutaye to laksa kenzela nzambe soki osambela te pa na biso osa nini osambe webi na kenda kotala ko accompagner mutu moko na rep na bana tournage liso na yo qui esalenga pasi des artistes comédiennes en plein tournage c'est des bango ndaku mukolo ndaku ba libanda na baninga musu ba tourner libanda des artistes comédiennes na kata ndaku entre basi na basi balongoli bilamba abandi ko sa makambo ba ko sala ba ekuta bango imaginez ba artiste comédienne mibale donc walesi non na olo bal makambo eza vrai ba o bazalaki wana ba yebi mamolekaki bon na fai natali kaka ba bengal bamba mona groupe imaginez liso na beteli yo makambo wana pesa na kata ba groupe biso sko ezalaka te biso ezalaka te po anini parce que toza na bato mosusu mpe toyamba baa na malformation na tiango entre parenthèse na bombi yango mais soki aye tobanda oluka todresse parce que nini so tocomprendre oyo eza kati na ye so bocomprendre ke oyo eza kati na ye ke aza na non aza na avenir ya vie artistique mais eloko moko mabe à travers biso eloko moko ya mabe oyo ekanga ye mais à travers biso tokosunga ye so tomoni ke acomprendre biso te tolongoli yo parce que eza société na société tolingi te yo memela biso salité biso toluka to bando simba ba grand bala mbongo ebandaka te mbala moko bandi bien kope ebandaka mokie après ça nini ekoli lelo toza boye mais lobi ta moso oyo omona bakar nde elandani wana vraiment masoko ntango obeti histoire nyonso ya vie na yo ntango ozotala vie na kote na wuti na nde aza lelo masoko eloko nini omonake d'abord eloko liboso na regrettaka divorce ya papa na mama eza parmi eloko oyo na regrettaka eloko mibale oyo na regrettaka nazali trop vitesse nga azalaki trop vitesse nga mpe nazalaki trop vitesse mais suite ya makambo wana nyonso eza kozanga encadrement oza na bato bakoencadre yo te bon nga ntango na bandi succès conseil ezalaki te nakosimba $2000 $4000 siko so tobimi mpo ti tokoma 5 nakotikala mpe na 500 nakotikala mpe na 300 conseil ezalaki te mpa moto moko boyebi biso te bomba boye sala boye mais lokola to abana bakongo mwa mayele ndwenga wana ezalaki olie boye otali obi engo sila bank kobomba yango esali lelo tozala oyo toza eloko nini omonaka osalaki okosala yango su te eloko oyo namonaka oyo nasalaki nakosala su te eza vie ya désordre parce que nao répéte yango bien ngaki désordre makasi donc ozwi osambela no mais discipline oyo naa nango sikoyo na oyo nazali nango liboso eya différent makasi nde nabali boye nakomi na vie ya sika oyo wana eza vie ya kala toza bato tozangaka baerreur te mais au moins koevite makambo ya mabe wana oyo nasalaki kolia bambongo pamba et puis kokosa pe donc baoyo wana nyonso nde eya te ok merci
Namoni olobeli makambo libala mingi. Parce que et ramener le romo ya malamu pananga. Namoni nabido ba comédien au jour le jour. Makambo zo bima toujours. Nini sus. De Londres Sida Bilel. Mimi Kabeya. Bobo Manoka. Internet et Yindi. Balobi ke Bobo abeti de Londres Mosinzo abimakana na Mimi Kabeya. Eloko esali pema bien te yo moko tango zo kabilo ko pe yo bala. Impressionné zani papa makambo. Napesi président Sida Bilele Mbote. Napesi Judith Mbote. Na Emma. Ah. Napesi président Bobo Mbote. Nape Mimi Kabeya Mbote. Marambo bande obimano na moni preuve te. Mais na mona on internet. Non na moni preuve te. Non na yoki place yemo Mimi a lobité. Non na yoki place yemo président Bobo a lobité. Non na moni place président de Londres a lobité. Donc nga moi na baksananga eloko. Soki mabeza le linge sale lave en famille. C'est lave en famille. Donc toko zoate moto peli biso pe to yeso na almet to se na pétrole to se nini to baki cité bolingo za deux personnes comme exemple bolingo za deux personnes soki par exemple ngana yo to marché malamu te ezaka boloko te eza même lelo nde biso to bala soko bali mwasi moko boye kaza vision na yo te omoni ke makambo nyonso osala ezo marché te osala boye simba te osala boye simba te soki mwasi wabike bon nga pe nakoki na nga te tokabwana na biso eza boloko te divorce ezwaka tant pas l'état mais l'état salaka nini akabolaka je crois Mimi basala prédot na dot na ebité donc baza mikolo ba responsable ba yebi makambo moi un conseil par rapport à makambo tani comme la bango. Nga elo na websa bango to éviter loko. C'est-à-dire ce que ça baise moko ba créer, c'est le moment ya ko démentir ango pour que mon pepo ça nini ekita. Bon, c'est normal internet pe comment dans le monde a baise. Ata to yoke loko bimi to yoki kaka. Et c'est en tout cas blaga pas ngai na lingaka kimia. En tout cas Bobo Manoka nga blaga pa na kwa na ngote na kwa na ngopete ya na bi ngai blaga pa na kwa na ngopenza te parce qu'on est des humains na kwa na heureusement ba fan na biso ba famille na biso bandeko batala biso ba comment comprendre makambo internet liboso za ke lo mo ebimi ba bika eza réalité mais lelo ba comment comprendre que wana eza base te wana donc Congolais romané déjà vu. Parce que internet oyo ezo baby c'est la ba vie. Internet oyo ezo bong c'est la ba vie. En tout cas ngala ba boba noka courage, tiens mon frère, courage. Masoka lobby il fallait normalement qu'on démentir en bino moko. Voilà. Na oka pe Sam pas lo baï que en tout cas il faut wa master na il faut loba. Pour démentir en il faut démentir en pour mais Mika Beya il faut démentir parce que ça n'est de trop voilà boza bato yo boza ba homme public ba femme publique en tout cas ça demande beaucoup de respect pas na bino en tout cas s'il vous plaît en tout cas on est en famille nga vraiment mira kiamfu na lingeloko et continuer té la suka wana en tout cas monsieur Sili ouais monsieur Sili belle voilà ye comme na ye belle mais ça pour ça ben de la na ye monano pour la moni mutasuka ndo bimisa ya satan de ozo bombila biso to wa ba comme ba film bato mususu ye bomba retardement belle la fille acoustique donc bientôt ba omona chile micro allo ba banika banio sika banisi mtasika non mona kala parce que tout présenter c'est comme si il faut bana ba yeba bana c'est très important biso ba bimisa biso pe photo bimisati voilà fula yo si malango betele masasi lokone dans mona
Kalaté Mylène. Te Mylène mwana ndako. Ko Mylène la kima be mission chaque fois sauf à mon caméra kima. Te Mylène azongi pona mwana. Pesa mwana conseil. Parce que comme kima obenga déjà mission à boy. Succès à mukie ka no kima ba émission. Non. Yo so benga Mylène émission à boy. Na quoi qui déjà j'ai tenté. OK. OK, merci pour la parole. Tout d'abord, on a Goloba. Na pesi président nanga merci pour na linga mingi pour l'opportunité pesi ngana loba. Na pa na mingi loba te mais na pesi ka ba nyonso o balinga bilili film mbote. Bon conseil toujours kolanda biso to ko décevoir bino jamais. Merci. Moi malamu. Nani? Donc pembeni vene ya Yesu. Chacha. Yekuta pa kuna lobaté mais bino bo mona déjà. Ntalamuka à 5h. Masa pesi la maman. Pesi komona yo pesi la maman. Présente pesi au ballet. Comme on a un cruise manager. Donc la pesi ka président nga merci. Donc pour la mona dana bandoto. Oh. Ouais. Namona dana bandoto. Monani. Que non zamu tout monde nene. Il pas président Maswako. Na profité au pesa mbote pas président Pierre Ouemba. Il y a DGDA donc notre président Bambote belé place aux Ali et Yara James. Ba profité au mona moi ba Maman Semence place aux A on a cordon groupe hein. Il y a qui moi Chocho Maman Semence Bambote no. Mata profité quand mon président peut se balit. Je me présente, nga James Kibala autrement dit le Caterpillar ya kilo ya Gaia. Donc ndeka balobaka naza moko ya acteur ya bilili filmé pembeni ya président Maswako. Donc ça dit ba fanatique nanga tout bolela James Kibala do boza mna patient. Bino nyos bo boka ya non patient. C'est que mon président non a mis les 08. Merci pour la confiance président. Donc boza mna patient do mamba bezali. Donc boza mna précité. Merci beaucoup. Voilà, Yaka, viens. Naomi Kembo, hein? Naomi, yo pena ko sanga solité Naomi. La papa. Yo pena ko na présenté. Ah ka ngo banzela. Yo pena ko sanga solité. Oh. C'est pene. Yo bandaka makasi. Akoka sentiment. OK. Yo pena ko sanga solité. Na peso ka 3 personnes boaka. Pour ça sonité pena blague pas. C'est présenté nan bat baye bayo. C'est présenté comme on a Mianda Naomi. Mais nebi qui n'a joué na Naomi Kembo. On peut se comme bambo te panani. On peut si bote na na poser na Maswaku. On peut si bote na papa nono na maman Semence. OK, merci beaucoup. Il y en a bien que ça sonité. Yaka, viens. Ye pa yo banda kalate. Ouais, yo nga lo ba to mo pe lo ngandaku. Ye pe na zo mo lo ngandaku bo mona. Bata boele ba lau ka na théâtre ko le Caroden. Allô. Elo ngandaku to ba. Non c'est Combo. Combo Gabi Mipango autrement tonton JM. Na pe sinon merci mingi na président Maswako. Donc et pas na yende on a kanisa kana okomango. Na pe président na place azali. Tena kanisa okoma grand. Ndenge ya zapete na ko l'équipe pa na igamo. Yo, merci. Ana Elikia. Vraiment. Azana kondi mebelete. Na lo balanga sa ko na osira na loba. Oui, kombo na ngai Stéphanie Andale mais na scène ba pesinga Giovanni. Ya yo pena zo mona ke azam ta kalate. Ye pe kalate. Baza bandeko na e. Pesa mbote na 2 personnes bande konae. Bon na pesi mbote na ngai na président na Fali Maswaku. Na pesi mbote na pa nono ici Kazali numéro 8. Na pe mbote na maman na ngai Jemima Andale. Voilà. OK, merci beaucoup. Je crois. To wuti na présentation ba groupe na ye na Maswaku. Ouais, j'espère ba te belé ba ye. Ngai na ndingi vraiment na tikayo. To na juste matin to lexina ma émission. Maswako Fabrice Mola ya Solgante na otikelo miko boka na yo na otikelo yo boka na boka rebelete na bo boka na yo na boka rebelete Maswako nini yo lingaka te basala yo
Ah, lokola batu na mokili. Batu ba tala yo. Lokola batu na mokili. Nalinga na batela dignité nanga. Nalinga réputation nanga ezala bien mage beba. Mais nzambe ka mtabongisa. Donc batu ebele o bakansela kanga mabe lelo. Et comme ndenge mususu. Nalinga d'abord respect. Ko respecter nga. Je crois eloko ifana lobango. Na téléphone nanga na solaka na bato ebele. Boss da Silva place aux abambo tebele. Le boss Vikinda la demain à Kinshasa. Chof TV. Voilà. Na solaka na bato ebele. Nga mutu nyonso akomela kanga na répondaka ye. Mutu tu. Oya komela kanga na répondaka ye. Mais tout ça bande ko ebele bayamba na ba téléphone te. Ah bon? Aotalo bande ko wana. Tout ça bande ko ebele bayamba na ba téléphone te. Tout ça bande ko ebele atokomeli allo a répondaka te. Nalingaka simplicité. Ngazaka nango. Nalingate ko michake na artiste te. Bongo bato ba osunga ngana. So bango ba miche na place na bango siko ponga suka hapi. Nalinga bino makasi, nalinga ka respect. Masa kosilika na momani. Kosilika. So eloko ane pienga kanda. Mais voilà, c'était avant. Nazali na moi ba caractère bizarre. Mais lelo nakoma avant na silika fona eba eloko pour salami. Monsieur Sili, merci beaucoup moi balanda kibiso. En tout cas botika malamu hein. Pona ngata otika to kutai na bino malasima. Oza na prise de vie et ça là ki bongo Pierrot Lembingazo. Natika le micro yom to désannoncer lelo. OK. Natika le micro. Et puis tango désannoncer. Désannoncer na ki falite na ki maswaku. OK. Voilà, merci beaucoup. Je profite bien de saluer nos amis les 08 Montréal. Donc, place aux abambote belé. Et na pesi mbote bongo na sedi bombo malampa dalanta kala fuka bokotankoi bokokom pulu. Yora koto. Et na profité bongo pesa mbote na Mama Blandine Luanzola en direct de France. Na profité au pesa mbote na Mama Anine Sunga. Boss Carlos Osvaldo ya Mama Dieno Kamba. Bientôt à Kinshasa. Bana baoze la bino. Donc je profite bien de saluer aussi son appel surtout quand on na langue Mama Olga Madouda. Mama ya Chancel Koko Yaba garçon. Chancel maman de garçon, Bambo Tebele place aux arts et Mifi en direct de Belgique, Bambo Tenawe Belé, Gelda Munganga, Bambo Tenayo et na Mayel Bana, Mayel Christiana, Bambo Tenayo, Mama Claire, Winnie, Misha, Moïse, Eli, Fina, Bambo Tenabino place Bozali. Merci beaucoup. Nalinga bino mingi. Masananga papi Kader. Bambo Tebele place Bozali. Jogo na bombio parce que ebi. Na bombio kitoko. Mama Laurence. Bambo Tenayo. Pasteur Papi na Mama Karine. Bambo Tenabino. Et puis prophète Jérémie, je vous aime beaucoup. Boss Nabiso. Bruno Kanza, Bisso TV. Merci beaucoup. Et puis, Impani. Donc, c'est ça.